Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Yeah. Dekuna gana za kuye biso. Dekuna gana. Bandeko balandi ya émission ya biso mbote na biso mbote lisusu naza na isengo ya kopresente biso émission oyo ya lelo pamba te na zingami pa ya basi to pe ba mama oyo bazali kosala fierté ya mboka na biso bazali bongo bandeko ba Kristo oyo bayebi nzambe kasi ndenge balobi moto amona Yesu Kristo aya na nzela ya mama pe moto amonaka se kwa na ye oyo apanzaka sango ya liboso ezalaki se mama yango ba mama baza mpandi bazali na vision moko kitoko mingi bali kotalisa yango biso koyisa biso sango malamu babengi bango bongo na ngana benga bango vision kuikila na éviter soki na lobi mabe mama mpandi akopesa ngai ba précision toza boye na mama Ange mbote mama mbote ndeko kadi boni santé kimia ezali vision kuikila yango wana kuikila ngo lingo lobani kondima na Kikongo. Ok. Ba Kongo baolanda biso kuikila lakisi kondima biso bata kondima to lingaka boye. Mama Ange yepsepsonan vision yango to likanisi ya kuikila euti wapi? Merci pour na mutuna na yo. Vision to pe likanisi ya kuikila euti kapa nzambe. Il y a de cela 9 ans. Et bandar na on a livre bandeko ba olanda biso o bazalaka à l'époque bako yeba makamna oloba tokomaka na nous livre na kombo ya kuikila ou l'espérance en Jésus-Christ zamba pesa biso penser na ye et bien après nde aye ko pesa biso penser à vision oyo na kombo pe ya kuikila. OK. Livre mo kenda ezali était kama te mais bandeko bazanango na temps o nzamba ko permettre lisusu borozwango parce que toujours continuer à travailler sur ça mais ça bandeko déjà bazwa moi lomoko sikana nyango oyo azwa vision yango ya kuikila ezali kaka yo to peza ilisanga bato na ebité par la grâce de Dieu nzamba lekana na nzela nanga oui lekana na nzela nanga ndi nazwa ka penser et ensemble na mobali nanga nous avons travaillé autour nango donc nazwa ka penser à kokoma mais ye lokola nzamba sala déjà ngolu ya kokoma déjà avant ba livre scientifique ndé mutunza masungaki ayaki ko mettre ngo par écrit. Ça c'est très bien binzambe tango apesa ka vision apesi pe provision kasi ya bino 9 ans provision oze ndambo te eza ndambo te seulement eza rappelé na réalité moko eza un peu compliqué tant mutazo travailler moko. Mais timidement, nous avons travaillé. Durant 9 ans, tu vas pambate. Tu travailles qui peut message et quoi la pe bandeko au yobaza quelque part à travers le monde. Ce barolanda va comprendre que je dis vrai. 9 ans durant tu travailler. Mais seulement, nous n'avons pas eu des producteurs. Tu as qui bisomo comme tu as soutenu soit zate des salaki que makambu et où mais un peu. C'est quoi la vision juste? On m'a parlé du groupe intercession, on m'a parlé de beaucoup des activités là. Et ça au juste oui, nakatia vision kuikila, tozo lobela mingi na à travers ba œuvre na biso, eza une vision qui défend la femme, ils ont là pour na ko protéger moi si, pour na ko sécuriser ye, pe pour na ko former ye. Eza pe pour na ko lutter contre pour stabilité à mabota, pe pour na ko sécuriser éducation, pe moralité à bana. Alors
na kati ya vision moyen na biso ko transmettre to pe ko véhiculer message na biso nde tozo œuvrer à travers 4 branches. Toza la branche à intercession, toza la branche à social, toza la branche à conférence, puis toza la branche à sonnette. Et vous s'organisez na ba offrande, na ba cotisation, to pe vous avez ba financement ailleurs. Na sepeli na mutuna wana Nzambe tanga pesi biso vision oyo, apesi biso aspect ya bonzambe, apesi biso pe aspect ya promotion à culture comme travail, comme gagne-pain. C'est-à-dire wana pena musala oyo et salaka que vision topé structure à recevoir bambongo oyo ko permettre musala Nzambe et salima malamu. Donc c'est-à-dire à travers branche ambiso à sonnette wana toza déjà na ngambo ya culture, là nous travaillons. Tokendara to se produisa kanaba salle, to se produisa kanaba soirée à mariage et voilà un peu comment est-ce que qu'est-ce nabiso et perceva kambongo. Nous travaillons vraiment comme acteurs au bazo se produire et bazo gagner mi solo. Allez, ensuite OK nango siko na kati langa nkolo pona osali la Nzambe na lokosa mbongo te. Ndenge pasteur na lobaka bi koto Bible koto ntengo. Je dis ozo se la Nzambe koto ozo luka pe gan pe na o koto po Nzambe apambola mosala ya maboko na yo. Mama Ange na moni oza pe na bande kona biso koto ni bitina présenter bango to ba se présenter aka so bani balova bon to ko bambala moko et bokabula ba tâche ndenge nini est-ce que ndebe to za wa to na ba responsable oyo aza chargé à intercession oyo ya nini ne bité to nyoso yo muka te mutoko sa musala ye morote. C'est impossible mutasa musala ye moko. Donc c'est-à-dire que mutuna mutu azala oya salaka ensemble na bande ko to vandi tozana ba maman na kati intercession ou bazana kati intercession tozo œuvrer na bango. Oui. To bandi ko to pa maman na biso mbote mama kombo nani oza musani ni na lisanga biso vision kwikila. Mbote papa ngana kati ya vision kwikila nazali servante de Dieu. En même temps, puis dans l'intercession. C'est-à-dire, tant que le moi si athée yo ipes ta kanda. T'es pour la nini. Tout est entre nous les mamans. Pour Bible te permet de témoigner si athée les bosso mi bal. Ba msu ba bi à côté yana ils ont le problème té. Ouais, tout ça dans au débatté. Tout ça dans au débatté. Biso la dara ilo banzambe ningi lobby. Tout est entre nous les mamans. Est-ce que l'intercession vous ça quand nini vous en va jour ba prière to pe binomo vous s'organisaka vous sambela biso et puis vous sambela banani mboka ba kondia mboka to pe banani. Oui, toi na ba jour na biso intercession ni di chaque jeudi tous en intercession awa et mercredi peut tous en jour à prière to sambela pour na ba maman. Donc zali fardeau munene oyo kikila joie pour na ko sambela kaka pour na ba maman. Donc nous, notre objectif na kati ya kwikileli ko prier pour la maman, toutes les mamans du monde. Parce que les mamans ont des problèmes vraiment ébélés. Alors tout le monde dit ba maman baza ko mi tungisa, bazo mona passi. Alors biso na kati ya vision, tozo charge na ko bonne pour toutes les mamans. Oui. Plus ba maman ba mona passe net ba maman ba kondi, baza bango bien oui mbongo te yango ndezali ba la mpona mutu. Mutakoza na mbongo metam soza na kimia te sikazali. Donc maman azoko azabitana ba problème ebele. Tamsu soza na bana baza ko tungisa ye, tamsu soza na mobali mutu pasi, tamsu na musala kuna mokondi azana ko chaye kimia te. Tout ça sont des problèmes que les mamans rencontrent na vie na bango. Les bande ko na so ba sweli ba lobaka mama ni mama. Mama na pewa nema. Ça veut dire prions pour nos mamans, tout bon là pour nos mamans, banane la première dame, ti la dernière dame azalaka. Première dame to yebi, dernière dame n'invite sur azalaka. Je pense pas la éviter mais je crois pas. C'est-à-dire merci pour ça, ces initiatives, elle est très bonne l'initiative mais je me demande est-ce que ba maman ngo sambela pona bango. Est-ce que ba mo ba yebaka ki bozo bon là pona bango? Bon, ils ont la cas mususu o esengeli bayeba parce que baye vers biso ko senga soutien en prière, mais ça mususu pe baye baraté. Dans la plupart des cas que tu bayebité, ce que tu constater kaka un problème quelque part, moi si moi zomi tungisa, to pe to yebi que mikolo yo basi voilà bazomi tungisa par rapport à eloko boye, nous nous mettons en prière
Oui. Mais, en vous suivant, apparemment, vous soutenez la parité, c'est-à-dire, si vous avez la moins égalité, na papa. Toza porté, toza pe contre té. Ni chaud ni froid, la taille, mon côté, té, toza vraiment porté, toza pe contre té. Position au toza nango par rapport à parité, to sepilika regarder un peu na biso. Nous savons comment toza avancer. Vous savez bien en Mboka. Ministre Abassi Babimi Belé, pourquoi pas président de la République, puis à moi c'est né na Libéria. Bon, maman déjà sur zo kambalibota, pour anita ko kama pe institution. Eza mabete papa. Eza mabete na kati ya kwiki là, tozo soutenir moi site, tozo former par rapport à la parole de Dieu. Ceux qui n'y sont kozala entreprise ezo kangama na liloba nzambe c'est bon. Ya omo na lobi toza porter, toza contre parce que na kati il y a des choses et kena liloba nzambe te totika. Na kati eza makambo kena liloba nzambe to yamba. Ça c'est très bien. N'ayebite pas maman, mais ils ont empêché de voir Monica répondre à naie pour ça dépend de structure na bino. Côté où il y a bien encore ma boquet côté théâtre. Topé côté ba CNS ndebino mo bozuluba. Vous faites toute activité mon quelconque, vous jouez moyennant quelque chose, vous présentez bango. Parce que bino mon vous avez à théâtre, vous avez professionnel, topé nzambe ka kanda inspiré bino pe bosala. Toza ngolu wana te ya koleka na ina ndenge bandeko na biso ya ba scène balekana na ina tozi ngolu wana te mais seulement nzambe loko ayebaki que azana etinda moko boye azana eloko moko ya ko communiquer na peuple na ye a capacité ki biso mais tozwi formation moko quelconque te tozo répondre kaka na appel ya nzambe et nzamba capacité biso. Oui. Et pourquoi ne pas notre sœur Naïso, vous n'avez pas été beaucoup se rattraper, vous qui êtes ina, vous qui va professionnel, vous sont amenés à formation et à art dramatique. Merci pour la moutuna. Pour cela. Ah, ok, moi c'est la sœur Christiane. Je suis aussi l'une de notre groupe Kwikila. Puis je suis dans l'intercession. Et pour Namutuna Oyo, c'est très intéressant, merci beaucoup. Malgré que le Seigneur nous a capacité, n'empêche, ils ont empêché Bissoté, de faire appel d'où pendant la répétition, on a un professeur de l'INA qui nous encadre. Comment ça nous C'est maman. ACP là, ils ont connu. Vous voyez Bango dans les jours qui viennent. ACP là, nous t'es comme on est tangama, mais dans les jours qui viennent, vous voyez Baye. Ce que vous offrez bien. Merci au nom de Jésus. Mais le producteur, maman, ma soeur, est-ce que vous êtes un producteur? Comment passer? Vraiment. Mais tu as dit que moi, je soutenir Eva Nkolo Kende Liboso. Donc, nous sommes à la recherche de producteurs en tout cas. Kwikila toujours, Kwikila. Oui, Kwikila toujours. Parce que même, bien que Boapoté Baza, parce qu'on vient de le dire, nous avons un poste à Bango. Pourquoi? Parce que il faudrait que Nini, message Nabiso, Nabiso et Panzamo Kin Mobimba. D'où on a besoin d'un producteur. Parce que Nabiso Moko, bien que la grâce de Dieu est là, mais n'empêche aussi que les autres nous. Vous croyez que vous allez convaincre? On a déjà les Modéro, les Belleville, Pechanga, les Yasmine, les Bodo, les Lombe, tout ça. Vous croyez que vous allez convaincre les Gabi Bandeko? Comme n'attendez pas, appelez directement au plus 243 89 84 81 344. Kwikila, la détente et l'éducation, c'est nous. Dulciné? Ciné? Oui, mon tendre cœur, j'arrive. Ah, tu es là? Quoi? Tu pars déjà? Oui, là, je devrais partir. Pourtant, je m'apprêtais à te servir. Non, ne te dérange pas, c'est pas si grave que ça. Mais tu vas partir affamé, mon amour. C'est pas grave, tiens, tu as de quoi faire quelques petits achats. Ok, merci. Aurais-tu besoin de quelque chose en particulier? Ben non, je ne pense pas, sinon je pourrais te contacter. Ok.
Bien, Allez. passe une agréable journée. Merci, bonne Mais- journée à toi. hein. Zut, j'ai oublié mon téléphone. Ah bon? Vérifie s'il n'est pas de l'autre côté. Tu l'as oublié où, mon amour? Ah, il est là. Mon chéri, t'as un appel. Ben, tu peux prendre la portée. Ok. Allô? Bonjour. Je vous le passe. Bien. Ok. C'est qui là? Bon, ok. Ah, ça sonne son téléphone. Laisse, je le prends. Que je laisse? Ne prends pas mes appels sans autorisation. Mais qu'ai-je fait de mal? C'est pour Toto qui me permet de... Bien sûr, mais je me laisse celui-ci. Mais c'est qui? Tu le prends pas? Voyez-moi donc. Tu me le passes alors? Ah que non? Mais pourquoi pas? Insiste encore. Mais pourquoi subitement tu changes d'humeur? Mais tu vas me le passer alors? Ah mais non! Tu vas me lâcher ça! Mais je rêve ou quoi? J'ai le droit de savoir qui Mais qu'est-ce t'appelle. qui t'octroie ce droit? C'est mon téléphone, j'en fais ce que bon me semble. Mais pourquoi tu me parles sur ce temps? Mais je suis ta femme. Ah mais non, laisse ça! Mais- Tu vas me lâcher ce téléphone! Et puis garde ta baraque! Mais ne t'en va pas. Mais reviens s'il te plaît. Oh. Pourquoi tout à coup tout bascule? Et moi qui pensais que tout irait bien pour moi. Toc, toc, toc. Y a quelqu'un? Entrez, ma reine, la porte est ouverte. Mais ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air si triste comme ça. Ça ne va pas, ma reine. Tu es de mauvaise humeur. Tu es malade? Mettez-vous, ma reine. Tu te sens pas bien? Mettez-vous, ma reine. Dieu, Mettez-vous. parlez-moi un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ma reine, Oui? tout allait très bien. Jusqu'à ce matin, lorsque le téléphone de Jean-Marcel a sonné. J'ai voulu décrocher comme d'habitude, ma reine. J'ai voulu décrocher comme d'habitude, ma reine. Et maintenant? Il s'y est opposé énergiquement. Mon Dieu. Et comme j'insistais, ma reine, je voulais à tout prix savoir qui l'appelait. Bien sûr. Il a fini par me taper. Et j'ai Non. tellement mal à mon Mais bras. dis pas ça. C'était horrible, ma reine. C'est vrai ça. C'était horrible. Jusqu'à comme ce scène. point? Oui, ma reine, j'ai tellement mal. Non. Faites quelque Je peux pas chose, croire ma ça. reine. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Calme-toi, Faites calme-toi, quelque calme-toi. chose. Calme-toi. Faites quelque chose, ma Calme-toi. reine. J'ai tellement À mal. peine mariée. Ma chérie, si j'ai un conseil à te donner, c'est de te rappeler du principe de la soumission. Mais c'est mon mari, ma reine. Mais c'est son téléphone, ma chérie. Mais j'avais l'habitude de répondre à Mais ses tu n'aurais pas appels. dû trop insister. Ma reine, s'il vous Mais plaît. calme-toi, calme-toi. Faites quelque Tout va chose. s'arranger, calme-toi. D'abord, on ne fait pas la même chose. Nous, c'est du classique. Nos pièces, elles ont accompagné nos instruments classiques. Donc, on est vraiment différents. Donc, dans le temps où on a eu Moko, on a ce qu'on est en train de produire. C'est-à-dire que vous ne faites pas la même chose, mais vous allez alors chercher à convaincre le public pour qu'il va consommer bino. Et puis, bon, déjà, si vous allez consommer produit, il faut que pour que vous sentiez que vous soyez place sur la maman. Bon, déjà, Tozo... Le classique, souvent, c'est le spectacle. Hein? Et même, bon, évitez. Tozo Pambola Nzambe déjà pour la Moussalo Baosala. Baosala Moussala bien. Tozo féliciter Bango. Mais seulement, Zambaza a besoin, biso toza focaliser sur un message kaka. Bande quand même so bazo simba un peu partout. Et vraiment to passer un moment à bien tant Tolanda Bango. Mais seulement on Zamba tindi biso to sala eza oroye bakene bande na loba qui nous sommes là pour la femme, pour la stabilité à mabota et pour la sécuriser l'éducation à bana. Et ce qu'on t'a même à travers ba titre na biso to exploitaka. Nous sommes vraiment dans ça. Donc, je crois que Tobaki Samika na Katia Moussalango. On consomme pe biso, tout ça le même travail, mais bien que Bazaba est né na biso et nous avons son biso kaka. Ça c'est très bien. Tous sont dans le côté social. N'importe si on a autre maman absolument pandi, mais côté social. Bosunga kabandeko
vous apportez quelque chose, n'est aux orphelinat, ok, mon maman veuve ou bien femme maraîchère, topé, vous avez un peu de bankolo, vous avez un conseil, amen, amen. Liboso na ko se présenter nazali moko ya basali kati nelanga ya nkolo nasalaka mosala na kati na twikila na kati na intercession kombo mama Lamine ndenge olobi bon lokola toza nanu eza ba projet ezali mais eloko ya liboso nanu oya mutuya toza komema bandeko na biso nanu kati na ba prière kotika bango kati na maboko ya nkolo kosambela pona bango po ndenge lobi social to eza eloko eza projet tozo sala ngo yo moko tango ko ya pour la deuxième fois komona nini toko loba o to sali pona bandeko mosusu na makambo tali social. OK ngana zana songi te mais ce bina pour la deuxième fois na landela makambo vraiment bo eza ki songi te et là juste landa mo véracité ba lukela so son information za nango et ça là moi bien qu'est-ce que vous avez déploré? En fait, ni n'avez pas ya basi oyo et tinda kibino vraiment beau c'est basé na makambouana. Et c'est vrai, kaka basi mtu bazo souffrir et c'est vrai pour na bazan on peut bien. Soto bi que to moni loko to kosi. To moni loroté, to constater loroté. Nzambo ayeba besoin mitema batunda tindi biso. Certainement, il y a des femmes qui souffrent. Parce que tant watindaka ebi que quelque part ils ont la moi si moi tungi sama quelque part ils ont la moi si moi lela ils ont besoin ya ozala consoler ndé aye ko tinda biso donc to ba ine bandeli kenda pesi biso penser à vision o to imaginer kité to raisonner kité yenda pesa kia on a bien bolimbo la moi si na état oyo azana ya moi kokoso ya moi souffrance mais apparemment nous mon peut vous a moi souffrance en haut vous n'avez pas de producteurs et vous avez aussi des difficultés. Oui, parce que souffrance, pendant que tu as un mokilio, parce que aussi la tête, on aura toujours besoin de l'eau moko, on a toujours buté un problème. Mais si les cambouis vision, ils ont attitude, ni moi si fois face à problème wana, c'est ça notre problème. Ils ont été que aux ala battu, aux désespérés parce que au ya motuya tozo zela. Eza réponse na mituna na biso te na sena moi eza retour ya Christ aya zwa biso to participer dans l'enlèvement, c'est un peu ça. To participer dans l'enlèvement c'est très bien. Na ngai to le bamo muke pinzoli ya mwasi. Na lukona Swahili baloba konde machozi ya mwanamuke. Na français le larme d'une femme. Est-ce qu'on peut espérer à cela? Le larme d'une femme peut aussi changer la situation de son enfant, de sa nation ou bien de sa société. Kolela moi si liboso a yesu ndeko bongo la makambo. Parce que quand une femme se lamente, yé moko a résoudre l'auté. Donc quand on dit kolela moi si ezate kozala na état d'esprit, il y a désespoir parce que déjà la Bible nous dit dans circonstances nyonso garder sengonayo. Alors, kolela moi si ezako demeurer quand la makola Christ peut kotalise parce qu'il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nde kolela moi si au pied de Jésus, au talisier pas sinayo, tu espères en même temps et tu crois na souveraineté en Zambé. Parce que tout ça parmi ba bazon dit que Dieu est souverain. A koki tout comme a koki peut ko salate mais l'essentiel c'est a accordé au kimianae. Je pense que vous avez compris la réponse et tout ça, maman, il y a Vision Quickie là. C'est un groupe d'intercession, je peux dire cela. En fait, c'est un groupe où on va prendre chez Belé, entre autres intercession sociale, CNET, n'a pas service, on va offrir, n'a pas activité, n'a pas mariage, n'a pas manifestation, mais néné va offrir service, il y a théâtre. Et le théâtre classique, purement classique, c'est du bon théâtre, j'ai vu, j'ai apprécié. Et puis, il y a une conférence organisée. Il y a un milieu Riro, il y a un milieu où il va organiser une conférence par rapport à un thème quelconque, surtout pour défendre la maman, il y a un souci, il y a la femme congolaise en particulier, et puis la femme, il y a un monde entier en général. Et tout ça, la visionnaire, maman Nabiso
Ange initiative oyo azwa to makambo to tipane nde bakolela baluka producteur to pe ba mécène bato basungaka musala ekenda liboso so bomonani koza malamu mingi et ça bango bien. Maman Ange, ba projet récent au bwana ngo eza nini? Ba projet eza kaka que toujours se produire na ba soirée à mariage. Wana toujours offrir ba spectacle na biso avec ba différents titres na biso. C'est-à-dire toza na enregistre na biso mobima ba titre moto a resepela ko to agréé soirée né à mariage a repona titre moko etoyé to se produire. C'est un peu ça. Côté à côté il y a ba conférence, il y a ba bon intercession déjà dans ma bonne wana tu na fani bono senti ba obimisa chaleur intercession donc senti atmosphère à Saint-Esprit na biso na obangelo côté mais côté il y a ba conférence topé ba cas social ou bozo sa mikolo na noté to zela non 10 ans. Bon déjà que na aspect social tu travailles à vraiment la discrétion sans caméra. Oui, parce que la main droite, ils ont fait ça au côté de la main qui donne, c'est biblique, mais parce qu'il m'arrive parfois. Veuve nani rossi. C'est-à-dire que mon aki kanaye ne bandeko basungi. Ngana koza na posa na sunga ba mama, mais na ebite na banda ndenge nini. Maman Melinze Mbazolanda biso maman na biso ya motema tous pepelo ambeto la ba maman likansiana ils a bien sûr même ça la geste boy biso pe toko contribuer et ça la moi bien tant pe ba moni image boké bo sali geste wana to pe bosungi ba maman et ça la pe moi bien na cadre wana c'est vrai ba te belé ba critiquer na ba commentaire so la boko epesi na bino bo sambelaka ya no mabete nga koza na 100 mais tam susu maman Melinze Mbazana 300 moins que evimbi si nzonga soso evimbi na comprendre penser na yo déjà que ils appellent ma bête ne lobby hein bandeko basala bongo za ma bête c'est-à-dire certainement bazali qui inspiré dans nzambe ba kende na modèle wana mais biso pe tozaki inspiré dans nzambe to ke kana modèle oyo déjà tant tozo beta société sociale to sala ba œuvre sociale to kenda ko visiter mutu esika azali azo comprendre déjà que bato bakenda ko sunga bato de temps en temps et biso pe na kati intercession na prière to isa nzambe simba mitema bato pour que bato saliloba na yo baye bakobwaka pe lisu ko sala ba omone ko bwaka pe lisu et pas ba démuni donc le Saint-Esprit oya guidaka nous croyons certainement au guidaka bato te caméra te tout me koto c'est un peu appel on nzamba pesi biso pour que to bunga te. Je vais te dire que appelle baya pe mena bino mena caméra pe pour que ekeneka luboso. Tenzama se contredira te on tinda bango pa bato apé s'appelle la caméra. C'est très bien mais comment vous vous organisez? C'est par trimestre, c'est périodique ou bien c'est comment? Selon que Nzambe a déposé besoin wana. Alors yebisa ce qu'a déposé besoin na lundi a déposé on sous mardi, c'est que yemo ko permettre et salima. C'est très bien, je pense que vous comprendre vision, il y a des conabiso, vision c'est comme un ceux qui comprendre yango, au soutenir tout peu ou accompagner vision, Isaka ma lamu mingi. Yango tozan ba maman nabiso, je pense que vous moni bango et ba mama ya vision kwiki là. Ba oui que ba papa bazali loko les ama kambu ya ba mama, nde ba mama pe ba telemi. Na nyango lo ba ke moi c'est tonga nda côté. Bo ba ona fa na bango, baza banani. Et maman Ange, malé beto qui a un soukal solo na biso, mais yepsa biso nan. Il vous arrive fait boyo ka moi ça tonga ndakoute. Toyoka kangwa. Toyoka ndi balobaka. No bolobani. Na eloko ni lobamaka? Non. Moi si wa tonga te c'est la femme insensée. Na ça ko biso tokangisa makamuka na liloba nzambe. Lilobanza biso que moi si oyo azo panza oyo bi tonga te c'est la femme insensée mais il y a la femme sage oyo ayebi vraiment comme makambo avec droiture peke liboso. C'est ça, donc on peut compter aussi na ba maman na biso to compter na basi ya mboka na biso mboka ekende liboso ya na loba mama ni mama na pe wanewa et ça la bien mingi tant ozomwa ba mama bazobunda biso to yebi kala mama za okende bilanga na Congo na ye beaucoup la famille. C'est pour les lots, moi, maman, balamka tongo, bakezo ba mapa na ba boulangerie, bakezo wenze o bato akenda 4 wana. Tu peux zikida so nini.
zikida bato bagenda bamama bagenda 4 baziyena baepisi banini bazoteka bazosoutenir bazosunga libota bana bazotanga bamama bazoteka mikata bima 5 moi na comme na université et ça moi bien mingi mais ba conférence au organisaka ba maman nde bayaka to bato nyonso baye ya koko s'il te plaît bato nyonso ne bayaka déjà na kati ya vision tozaka ba maman te eza na ba papa bana mibali ba frère oyo vraiment bazo respecter moi si bazo ndima que bakoki ko investir na kati ya moi si et que moi si na tournaye akoko sala musala ni malamu donc na kati ya ba conférence il y a aussi des hommes au bazoya pona ko meka un peu ko parler autour ya ba thème autoponaka. Et pour vous, quelle est la place de la femme dans la société? Ah, elle a une grande place, papa. Et au sein sous toute une émission. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Elle a une grande place. Parce que déjà, Moussa, tout ça, na kati vision, tout dit que ce qu'on déposé ma kamakitoko na kati moi si, ce qu'on pessier kaka opportunité à s'exprimer, ma kamakene vraiment liboso. Problème est ça, yango wana toso sepela mingi ko se produire na ba soirée à mariage parce que bisika wana d'abord ba uti ko balana et ba famille bazali, ba couple pe miso basi ba balana kala bazali et tozo talisaka vraiment pas sinini oyo entourage à moi si etia ka difficulté ni etia ka pour et empêcher à koka ko s'exprimer malamu mais to suka wana te to yebisaka pe moi si même si tu es face à la souffrance yeba comment est-ce que ko garder kiboyo quoi ko garder kiboyo ya solo pour ça ko kota sko ko loba makamba moi si ya ba mama mais moi pas si mingi poto kimasima ngonga po ba bina mikili ya poto ba divorce mingi esama base na yango ezaka ba mama ba komi ko pesa ba papa ba AVC omona papa zana no jeune moi 42 ans kaka AVC mama ba komi ko pesa ba papa mtema passe so na tunyo kaka wana ba femme insensé tosi ça biso na banda micro na wana ngambo wana soki message musu ezali ya kobakisa to pe mo mbote ezali ezamala mingi message penza ya mulaya ko pesa ezali te mais lokola vision na biso kwiki les olobela mingi pona ba maman azo pesa message mingi kaka pona ba maman bazala toujours persévérante pona bozongi ankolo en tout cas total si basi apoto bazo panza mabala trop mama yebisa bangona te baza pe basi ankolo po nzamba yambi mutu nyoso alingi pe bango mingi sika bazali yango wana bazala toujours persévérante makasi kuna soumission ekweya na poto soumission izate moi sinanu yango panza mabala te ya Yesu bazala toujours soumise bazala toujours soumise surtout ceux qui baza kati na nkolo bazala toujours soumise bako kota penza kati na makambo ya nkolo malamu penza mingi. Merci beaucoup mama biso ngana ngala lobaka na ba mama boye mama ayebake mokilo toza nango ya seawa eza na nka mokila souffrance ekotikala kosila te aussi longtemps que nous vivons dans ce monde donc na bisaka wa maman bango baza toujours attaché na Nzambe baluka s'occuper mingi na côté spirituel bamiyokaka mawa te pasi te po bazomona pasi na mokili to bana to na maman basattaché mingi na Nzambe omona il faut pas s'attacher na papa na mibali na bango. On s'attacher na olobela wana ezali te ke otika mobali okamakana. Non. Ana maman moko na Facebook na ye azana 17 photos. Mibali kaka ya papa 15 ya pasteur na bango. Non, c'est pas ça. Ko s'attacher tozoba parce que solution à maman ekutaka pa Nzambe. Donc soka za na problème na ye. Soka na face na souffrance to olobela, maman on faut s'attacher dans Nzambe parce que Nzambe dit mtana solution à problème na ye. Mobile on s'attache en tant que mobile parce que moi c'est la balle faut à s'occuper na mobile mais na quand on a souffrance ya maman maman liboso ya souffrance ya nga na zolo bana bango kake souffrance ne gotika ko sila te tant to vivre na mokili to yebaka ke ceux qui to kanga maka na souffrance to ko sala lelo te to surmonter yango to surpasser yango to zwande nkolo to tia autant zo ba souffrance ya bandenge belé maman mususu mona za un problème na famille ya mobali na ye depuis bandango solution na ezoma te akoma kolela micha alata problème wana kasi on azoloba mama surmonter yango a lukate ke likambo yeboye azala agité o ba semeki nanga o ba bokili non maman wana akita na se a poser problème ni c'est pas Nzambe. C'est lui seul qui est la solution de nos problèmes.
ozomona il faut maman yebaka ke souffrance ne kosilaka nango te tozara devant des souffrances alors pour vendre bien na sena moyo oyo ebungi moi c'est dans côté spirituel cela veut dire ayebaka il y a une vie qui nous attend vie à moi c'est ce qui na cité vie musuzo zela biso alors soko kangami na souffrance obeli AVC tango okufa OK wapi ubana opesa mbano AVC après yo pozu AVC bana batele bana bashegi bakobota bakoma bashegi na kati tozomona bango nde bakomi ebele mpona nini mama alataki souci mama alataki pasi yango tozosenga telema mama telema ayebaki pasi kotikalaka kosila nango na mokilo te abongisa vie éternelle parce qu'il y a une autre vie qui nous attend. Jésus revient bientôt. Ok, merci pour ça. Tozi, maman Abso Mpandi, il y a un français. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Bon, par rapport à tout ça, par rapport à la souffrance que la femme a mukolo, comme maman Laure vient de le dire tantôt, et ça que ami dengele kaka, ami dengele na sens nini. Car liboso à Jésus Christ, quand la Bible nous le fait comprendre, venez à moi pour tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Le vrai repos, c'est auprès de Jésus-Christ. D'où je demande à cette femme, aux jeunes filles, de s'élever dans la prière et aussi de préparer son être intérieur. En préparant son être intérieur, ils ont commis l'engel à retour à Jésus-Christ. Parce qu'au-delà de tout, au-delà de tout ce qu'on va vivre sur terre, il y a une vie éternelle. La vie sur terre, ils ont c'est alors éternellement, l'éternité n'a pas de vivre en wapi. D'où je demande aux mamans, aux jeunes filles, se décharger, que la maman n'est pas Jésus-Christ. Et celle Jésus n'a pas sa bango repos madame. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour ça, maman Ange. Par rapport au nous lobby sur Baksa. Oui, balobi nyonso déjà, mais soki nako bakisa eloko moko ezaka koyebisa mwasi vision kwikila aye kaka mpona bino vision kwikila aza vision nzambe apesi pour que mwasi azala vraiment équipé passage na biso na sie na moyo en tant que pèlerin eza nango mukie mukuse ndenge ndeko Christian alobi le plus important s'il faut kotelemisa entre besoin na yo ezotungisa yo na ko hériter royaume des cieux oyo kokokweya c'est ton besoin. Alors, préoccupe-toi beaucoup plus na likambu oyo etali retour ya Christ. Bongama, liboso ya trahison, bénis le Seigneur. Liboso ya déception, bénis le Seigneur. Liboso ya humiliation, kumisa nzambe. Liboso ya pasi nyonso kokuta nango ya soni, kumisa nzambe. Kobwaka te makabo nzamba pesi yo to pe recommandation oyo nzamba senga na biso, c'est-à-dire bolingo, pardon, humilité, douceur, fruit de l'esprit, maîtrise de soi, nous sommes très important pour moi si des luttes, il y a vision qui là. On a une conférence, on a un enseignement, tout ça beaucoup zongo, mais ça biso. Ce qui nous doit na alinga côté sa requête naï, bobon de la peau naï. Il faut payer ça combien? Hello te. Hello te papa bengi biso kaka, je crois qu'on peut s'en attendre, on peut sa numéro na biso téléphone 089 84 81 344 089 84 81 344. C'est ba bengio pour na cas ya ba prière to pe ka ba lingi bo se produit na ba solliciter no se produit na fête moko mariage to pe nyonso oizala kaka wana. Donc mbongo te et l'autre côté bobondeli na bino solution pe monani. Tozolo ba par rapport il y a intercession par rapport à il y a fait il y a production wana caché zali en tant que artiste. Tsengo côté kuna tsengo ti. Eza gani pen papa. Oui. Wana eza gani. Côté ya prière mutaza na kana ye ngai banana yebwe mukande zo matin ngai mabota to pe ngai tunazo divorcer dans 2 jours bobondela pona ngai wana differente. Te wane lote apesi biso requête to sambela to soutenir na prière. Ya soyo bengi o pesa na offrande wana bango te. So ipenga neso ya tindana nubwe po basambela po na kosi. Prière ezaka ofele peut-être soyo monique simana mo action de grâce ezana ma bête. Merci beaucoup maman Ange to komi vraiment na suka ya lisolo na biso ya lelo.
moi mitune zo langue belé na moi ko fanda mino na notu na kaka mbala simation na jo occasion to kolobela nanu la place de la femme dans la société ou entre la RDC tout le sur la place de la femme au sein de l'église corps du Christ et puis le canissimo zo langa to lobela pe les rapports sexuels avant le mariage bino ba mama bowe ba kolobela o malamu total ndenge nzamba osongela biso soki Yesu Christ wa Nazareth amizongel na été toko sola lisolo wana merci pa bino merci nebo yambi biso alelo ya répondre à l'invitation na biso merci pa bande gonyo so bolandi biso lelo ezaki émission ba mama na ngoboka na ba mama te lelo merci kaka pa ya kokodema wazaki na prise de vue et puis na beaucoup Sanderson kuna na montage Didier Masuki so bo sepel na émission oyo bo benga biso so pe bozana ba requête ya prière bo bengi ba kobondela pona bino kasi so pe mitune ezali to pe sujet moko quelconque ezali to lobela yango ubengi nga na numéro eza affiché wana na kobenga ba mama to luki mukolo to sololi neviete solution ekobima. Merci beaucoup et pa na bino nzamba lola a pambola bino. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Africa